La grande dame avec un grand G na cadre actualité bandeko babolingo pe na cadre ko pesa conseil to misala ko pesa bino to linzamba mona papa mbolela nga bino bande to lisusu lelo et quand de actualité hein, il s'agit de tout ce qui se passe, tout ce qui se dit nyonso ko leka na communauté congolaise surtout sur les réseaux sociaux, les ondits, les aléas, les matakita et consorts. Et tu as vu deuxième édition ya Madjabou et bandaki déjà au bakobenga Madjabou Rafiki. Bon apparemment c'est plus les mineurs hein. Ouais, tozo landango pe. Il s'agit du Congo, n'est-ce pas? Voilà, de la RDC. Et tu découvrir ba talent ba na biso nzamba pamboli ba koyemba malamu kitoko penza. Et ba misuba rozo te. Lisolo lelo zanene certainement bomoni ba passer na biso mi balé na profil ya ba chantre. Ba chantre pasteur po bazaki bayembi lelo ba koma pe ba pasteur mais bazo continuer ministère na bango ya loyembo bomoni bango mibale na profil. C'est quoi en fait le sujet? Eza na ba nungu moko ko tambola ba rumeur moko ko tambola ke ezali na mutu moko apportaki Madjabou plainte en disant que aligné ba interpréter banzembo na été na Madjabou édition. Donc le fait que ba interpréter banzembo na on porter plainte et ba masquer ba tangi komba mutu ngote soi-disant et bino boyi ba congolais ce qu'on a ba sondage à batu le fait que ba ebike moi kobenda na bakotuta na tension ezalaka entre le pasteur Moïse na couple Madjabou y compris pasteur Mike Alambai. On est tous congolais toyebi maramboyo toyebi même ce qui s'est passé na histoire à Zawadi na édition ya liboso ya Madjabou na bamakele le leka année passée je crois toyebi ezaki année passée to année écoulée o bat baswana na parc en plein parc bitumbe bima je crois. Et j'ai année écoulée hein, son abosanité ou encore l'année passée, certainement l'année passée. Et toyebi donc na sondage na bango bakero ko kundola en disant que non ezali Moïse Mbiye. Et toyebi bino boyebi biso toza plus wana pour faire des analyses si on a des éclaircissements ou encore des sources penza ya ba masolo ya ba makambu to ya pe to étaler to expliquer bino to la kisi bino ba pour na ba contre ba le pourquoi na ba parce que premièrement dire que bandeko to ça l'analyse dire que ezali na mosel na nzambe moko apportaki Madjabou plainte pour besoin interpréter banzembo na ye, moi je dirais que c'est faux. Et puis je vous dirai le pourquoi. Et dire que pour na bato basali sondage balobi que la personne en question certainement ezara Moïse Mbiye, je vous dirai aussi que c'est faux. Oui, nako expliquer na peut sabino ba raison et puis étant mikolo sans que vous allez ba fanatique, j'aimerais que nous puissions réfléchir ensemble bon mona que j'ai raison. Ya koloba biloko wana déjà koloba ke soki ya solo Madjabou alobi ke yana pasteur moko apporter bango pardon chantre moko apporter bango plainte par rapport à banzembo bazo interpréter et bayebi pourquoi basali bongo to pe balobi bongo eza simplement parce que eza na banzembo ya certaines personnes o bango babanisa bakoyemba te et na reprouver bino même le pourquoi ya ba dire nangai ou encore ba preuve, je vais vous fournir des preuves ya mambo na oloba et bato ba bimisi ke eza Moïse Mbiye eza parce que ba yebi ke soki likambo wana eza ya solo ekozala kaka Mbiye donc eza eloko oyo et bato balobi to pe basali bapakola ngo manteka mafuta malamu penza et po epesa eloko moko boye ebima neti keno eza mambo solo et puis ba na raison. Déjà, pour votre information, je ne suis pas fan de Moïse Mbiye, c'est notre bien-aimé congolais, frère, pasteur. Oh, salam, Moussane Malam, Dieu l'a béni. Et nous l'aimons tous, personnellement, je l'aime. Et moi, je suis fan de Yesu. Je suis bien-aimé, mais être fan ou encore idole, idole, non, mon idole, c'est Christ Jésus. Et je suis tout le monde, je suis mon frère Mike Alambai, je suis payé la personne. Donc,
le fait naza fana moto te yango bomona ke sala ke so yi moto songolo bêtiser to a sala erreur to il kam pagal songolo pagala to yaka awa to etale to lobi na bino tala makambo moto sali ya mabe so pe moto sali malamu ata moto wana boyebi na image ya mabe to kasha mabe to yaka to lobi na bino tala moto oyo asali mabe donc quand na biso bino ke so yi moto sali bien to lobela malamu na ye so pas sali mabe to lobela mabe na ye peu importe ce qu'il est peu importe image na ye peu importe nde bato mokili bazwela ka parce que to yebi na Congo on a l'habitude ya ko kole bato ba mamamusu o bazate surtout so to yebi ke moto wana a moto ba mbeba ata mokolo moto wana osala malamu to lobela bolamu na ye te de même moto so aza bien soki moko mosusu agafe na place tozongisa na nzela non toluka to couvrir mabe wana parce que motu aza motu moko oyo tolingaka to appréciera to mpe tozalaka fan na ye ce qui n'est pas du tout bon do boko aider motu te bref tozonga na lisolo na biso bandeko par rapport à batension ndenge eleka mpe ezalaka déjà entre pasteur Moïse na couple Madiabu na frère Mike Alambai toyebi ke bayokanaka te eya nango ya kobomba te toyebi ke baswana likolo ya bashere Mike Alambai ya kosala droit de réponse et toya kuna ntina korepete bamakambo wana te toyebi esala ke balingaka te mpe bapermeta te moto ainterprete banzembo ya Moïse Mbiye na structure to mpe na eloko na bango oyo basala wana preuve botikala omona motu moko te ni na édition ya liboso ni ya mibala interprété banzembo ya Moïse il y avait une personne soki bato bolandelaka penza à la loupe édition ya Madiabu ya liboso ezalaka na ndeko moko ainterprétaka nzembo ya Moïse Mbiye asilisaka kutu te asilisaka kutu koyemba te frère Mike Alambai intervenaki ayebisi a changer nzembo bato ebele o balanda édition wana à la loupe bamona eloko wana oui mais bato ezali nango eloko moko oyo bato ebele batirai na bango attention te peut-être ndenge eta mosusu na lobi yango boye bon peut-être ya moko o bakoya mwa batike ekosala mais elekaki nango na ndenge kaka ezalaka ya passé simple neti kaka omoi kaka moko bajuge basenga mpe bato bachange banzembo voilà ebimaki kaka na forme wana ke bon bayebisi ya change nzembo parce que ezalaka nango ndenge wana mais la personne chantait bien la chanson était aussi bonne et faut pas kalamba yebisaki a changé nzembo ok soki bato bakoloba nanga ke eza ndenge na kaniseli parce que déjà bato ebele balekaka na basinga bango bachanger banzembo d'accord je suis d'accord avec vous tozwi totia yango entre parenthèses wana napesi bino raison tokei actuellement so lobi otanga ba musicien chrétien ou encore banzembo ya musique gospel actuellement au na Congo et na top bato balingaka et payembaka Mbiye fait partie aosa parmi ba premier yana likamba wanga te ah oui parce que c'est son temps ezana bato pe baleka avant et wana pas zalaka te de même yebe moment nekoki mutu mo wanga nango te ke Mbiye azana ba timbre ya bien azana ba nzembo ya bien azana ba benga ngoni ba thème ya bien ba message ya bien ba composition ya bien mutu wanga nango te et mutu mo wanga nango te ke Moïse Mbiye azali moko ya bayembi ya munene ya gospel o vraiment azoko longola soni ou encore azoko honorer domaine wana je crois na auto côté la bino émission il y a 2 jours passés ya sango asalaki analyse sur ba concert au ko betama alobi que non en tout cas bande ko tanga même ba kombo mama Laure mama comment les ordonnent mama Lydia tanga ba kombo ba misusu fo Kalamba alobi en tout cas bo vanda na bino bolala na kimia parce que Moïse Mbiye a représenté qui musique gospel na ba activité elekaki et akangaki masolo donc prestation ezaki impeccable donc c'est clair que parmi banzembo oyo actuellement ya gospel o bato balinga kezo yembama banzembo Mbiye na kati siko motune ezali et nana ko justifier thèse ya édition monene lokola Madiabu oyo ezwaka ba mois voire même ba année et bandi na ndenge bandi esuki ata mutu mo interpréter nzembo Mbiye te bino mo bomona ngo te eza flou
to pesa clair de. Donc c'est clair que par rapport à à moins cause à la fan hein à tout le bel fanatisme na noté OK naibi ko linga pasteur Mike naibi ko linga édition Madjabou naibi ko linga pasteur Moïse mais na lingi to zala au milieu du village to ça la analyse donc ceux qui ont banzembo ya gospel au batu il faut ba interpréter na ba compétition banzembo ya momo ya parmi na lobi que teke yango kaka non tola bandeko na biso bayembaka bien banzembo pe ya kitoko makasi koleka tozoyoka yokango pe bana pe bazo interpréter na bato mosusu pe yembaka même na ba église partout oui mais parmi banzembo bien bandeko banzembo mbiye ya na kati edo eza kutu ya kosamba te si eza kutu ya kosamba te siko qui peut m'expliquer pourquoi édition monene lokola Madjabou oyo zwaka ba tant ya ebele batu bayaka bayembaka batu bazoya ebele et puis ebele penza ebele de temps à autre tout mais ata mutu moko a interpréter bino bomoni yango ke no eza non eza nango clair que ezali elo mo eza na se donc certainement bandeko nati bazoya déjà bazozwa consigne wana ke banzembo Moïse Mbiye bayemba te et sikoyo pona recouvrir eloko wana parce que certainement ba pe batute ba omilobela mais pourquoi banzembo Mbiye yemba mate déjà tango ba yoka na raté vous voyez un peu et c'est le moi bien te et lo nini roleka pona recouvrir sikoyo pardon vous comprendre maloba yar moro ko beta mo ba mabaku ngolo balika mususu celle ko bimina elo mususu donc et ça net moi ba donc je disais que pona recouvrir eloko wana pona recouvrir eloko wana ke et banzembo bato mususu parce que certainement ezakaka pona ba pakolongo mafuta to pe ba bongisa ngo ba oloba ke ba mentionner te Moïse mais ba oloba ka ke non désolé tout ça a moi problème awa par exemple donc ezana banzembo ya bato mususu ezoyemba mate et puis ba ebisi bino par exemple nzembo passer Moïse ezoyemba ma awa te pona ba raison oyo ezali ou encore ba lobika ke non entre parenthèses à huis clos to pe bako koloba ke non on a eu moi ba problème on a niveau de justice ya l'état par rapport à interprétation et wana nyonso ezali ba benga ngo diplomatie te eza lolenge moko boye ya kosalela makambo po ebima malamu c'est comme ça bato mayele basala mamu na bandenge moko boye ça s'appelle la haute sagesse oui pona oluka kwa mbele ko bongisa likambo wana certainement muto olandanga la lupa à comprendre lo ni na loba et a repesanga raison donc bref ou encore pour être clair na likambo to le bela awa ezake batu balobi ke en fait premièrement balobi ke Madjabou balobi na je sais pas ebimi pardon na Madjabou ke musicien moko songolo a interpellé ki bango ou encore a funda ki bango na justice pona alingaki babenga ngo nini comment on appelle ça dédommagement ya banzembo na ye nde bazo interpréter ngo do alingaki bafuta et do afundi bango bazali na toi ko interpréter banzembo nete sans kotuna ye do ekomi mambo justice batangi kombote siko bato basali ba sondage balobi ke moto wana ezaka Moïse Mbiye yango siko to ato éclaircir le pourquoi balobi likambo wana ya ke moto afundaki bango et puis pourquoi bato na sondage na bango balobi ke eza Moïse Mbiye donc le pourquoi eza parce que balobi ke moto moko afundaki eza parce que le pourquoi eza parce que banzembo Moïse Mbiye ekoza l'interpréter kuna te via ba tension o bazalaka nango et pour embellir la chose fallait ba ke nango na ba forme wana pour ebima bien parce que mutu nyonso oyo aza attentif na eloko wana ndenge ezolekela o alingi yango o palinga musique congolaise surtout musique gospel et ko inquiéter aromitu na mais comment expliquer banzembo Mbiye awa ta moko to tikali ko yemba te pourquoi simplement parce que c'est parmi des bons chanteurs et puis des bons compositeurs oazo ça la fierté ya gospel na Congo muto wanga na ngote donc na minute so to lobito tanga des chantres ya gospel o bana succès et puis o banzembo na bango za impactant Mbiye et dedans sikoyo ekozala inquiétant koyoka ke mais comment expliquer édition monene boye ezo sala bambula
ou encore ba mois bato bazoya koyemba du jour au jour mata mutu moko interpréter nzembo ambi ete donc ekotike eko-interpele e bato bakoluka bayeba donc mpona kobongisa eloko wana ekeka na forme wana ke no mutu moko afundaki biso yango moni banzembo ya bato ebele bakoloba kaka te mbala moko d'emblé ya mbiye mpona kasi eza likambo ya sauver image voilà on a parmi banzembo wana banzembo ya Pasteur Moïse ezali wana so boyeki bongo mbala moko bakoluka route côté gauche droite te parce que baza justification eza claire sikoyo bato basali basondage bamoni ke eza mbiye pourquoi mpo bayebi ke non bazalaka déjà na batension ekozala kaka ye or mbiye connaissant mbiye jamais mbiye peut porter plainte mpo bainterprete nzembo na ye impossible oui bato bayebi mbiye bayebi mamu na oloba mbiye akoki kutu te mpo déjà nanu ndenge eza wana c'est une personne oyo aza sali oyo komona etangama mingi ya mal bandeko na ngai ata kutu sata nango c'est une personne oyo amosali na nzambe c'est vrai il a des faiblesses ape na bamabe na ye quelle est cette personne oyo akondima balobaka komone en mal s'il vous plaît pas en bien mais en mal déjà malgré elobamaka nango mabe mais c'est parmi des gens oyo baobunda quand même baluka bazala bien azala bien parce que tellement koloba mabe na kombone leki mingi alukata quand même image yango bato balobela bible eloba baloba mabe mpona bino bakuta bino mabe wana te donc c'est parmi ces gens là oyo baome kosala quand même effort bato balobaka na bango oui mais néanmoins tobundaka meme tome kobongisa siko akolinga jamais akesala eloko wana akepose acte wana eyindela ye susu to bato bafinga ndenge bafingaka mpo mutu nyonso mpe deja nano aomona yango mabe ata mutu alandaka banzembo ya mbiye ayoka keno to mutu alingaka Moïse mbiye ayoka epase Moïse mbiye akende porte majabu plainte mpona nini mpo bainterprete banzembo ata bino moko tozala bato soyons des gens soyons des gens ata bino moko ebima nde nini na matoyi ya bato epuis na mito ya bato donc eza eloko oyo Moïse mbiye akosala yango te bolongola déjà non équivoque wana mbiye jamais au grand jamais et aussi yakuti koza fierté kosepela bazoyeba banzembo na nga osepelise makasi ekosepelisa ye bien que banzembo Pasteur Moïse eza bacopyright wana eza ndenge mosusu disque to mpe nzembo moto aggrave atie na chaîne na ye ozwi yango wana eza ndenge mosusu na oyo moto azoyemba akapela na monoko to interprète eza ndenge moko te parce que ata oyembi yango boye ekolela nango te kobima te ça là c'est différent. Donc mbiye ne fera jamais eloko ndenge wana donc eza déjà eloko moko bandeko babanir balongola ngo na mitu na bango donc en grosso modo ou encore na mokie c'est ça en fait. C'est ça en fait la chose ou encore lisolo likambo ngo ndenge ezali déjà Pasteur Moïse mbiye bandeko bondimela ngai oui jamais osala eloko wana aye porter majabu plainte pourquoi parce que bana bazo interpréter banzembo na ye non il peut pas le faire de eloko wana elobami bongo pourquoi parce que banzembo na ye ezalaka interpréter kuna te balingaka pe te vi batension bazalaka nango sikoyo poto chite mambo yaka pasi en fait ezo-inquiéter bato babandi pe ko-interpréter bato babandi pe koloba parce que na minute oyo kombo ezotambola mabe na bato bandimi eloko wana eza ya Moïse mbiye oui eza ya Moïse mbiye sikoyo mpona bato mpe bakocomprendre vraie vérité eko-inquiéter toujours mais comment bato ya nzambe bakoko se comporter de la sorte yango bomoni biso oyo to mpe bino oyo s'afficher en public que boza ba chrétien bo s'identifier na Christ il faut ça très attention oui il faut ça très attention parce que évangile ezaka ate oyo ebisi mutu bongo na motema nzamba lingi yo non babizaleli na biso balolenge na biso eza évangélisation siko tant bato bazoyoka bamaramoneti ya baboye quelle image donnez-vous ya bana na nzambe ya basali na nzambe to ya bapayen na peut-être on se faire comprendre et Seigneur lui to changer si réellement to sambela il y a de ces choses là il faut ezala kati na biso te c'est vrai place bato bavandi bandeko na nga na loba ngo mbala na mbala ko tuta na ezanga te même moi qui vous parle toza pe na bandeko o to sala na ba nzambe esika moko ou encore o to sololaka on est des amis mais o ekoki ko arriver que toko bebana tope tokoyi kotutana na bandenge moko boye mais
ya motuya même la Bible ba Paul wana ba swana bato batanga Bible ba imam na zoloba kena otanga acte des apôtres okutra l'apôtre Paul o amibengaka l'apôtre par excellence ba swana ya ko swana penza ya ba tension Bible zoloba kena discussion ezalaka vive do na bo moto boye na ndenge ba yanke ndenge koma mpe ya bosimba na nzoto ça arrive ya ba biloko eza inévitable. Mais à moto ezala si réellement on a enfant de Dieu. Hein? Ezali que moto a se ressaisir et puis to luka ko bongisa. Ko luka kimia place tozali. Ndenge makomi ezo senga na biso. Bible zoloba na Romain, je crois na 12 que autant que ezo dépendre na biso to poursuivre kimia. Ah oui, et sengeli to poursuivre kimia. Et ozale sengo mingi. Toyoka lobi pasteur Moïse Mbi na pasteur Mike ba se réconcilier aux allées sengo mingi. Lobi toyoka pasteur Moïse na couple Madiab ba se réconcilier aux allées sengo mingi. Mais babilo aboye e ko démériter place ba na nzambe bazali c'est pas bon. Botane tu babilo zo bima o. Ya kitoko te amala muteza bien te. Donc je vais conseiller et dire à mutunyo so oyo amibenga mwa na nzambe et loko foye ba kezake ezaleli na yo réputation na ezala témoignage ezala évangélisation. Oyo ekoki ko kangela to kofungolela bato porte lola. Tu vois la façon dont tu te comportes là. Yo mi benga chrétien. Bato batala ro ba observa kayo. Ah oui. Il ne suffit pas seulement de loba bango bobong la mitema yesu azoya non. Yo mo na ntomba otala. Ye muto loba na biso to bon la mitema yesu azoya. Est-ce que mo na no abo aza prêt ya ko kota lola ngo. So batali peut-être na lolenge na yo koloba façon de vivre na bato ba mona oza dinete oza sir bato na ba ko approcher to pe ba ya na église to pe ba poussa na pemela nzambango de quelque part au kangeli bango porte à lola mais tant ba observer ba constater que non muto abongwani ya solo de même attirer bango et puis bato wana o fungolela bango porte à lola c'est ça nde amuke o tozali nango ya koloba na bino bandeko faisons très attention. Paul Aloba, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Jésus-Christ. Ah oui, étant enfant de Dieu, et Seigneur tout se comporter malamu. Parce que, lolenge wana ya rozala, nde muto osala ke, batubaye banzambe. Ah oui, batubaye banzambe. Donc, ya muke tozali nango lelo par rapport à banungu eko lekape ko tambola eza yangwana. De ce que vous devez retenir, eza ke mbi ne peut jamais porter plainte na majabu parce que bana o bazoya bazoko interpréter banze mona, ça n'a pas de sens. A olingango pete a po déjà eloko wana so esalemi mutu to osepela te do a déjà mutu mo batu ebele balingaka te penge batu ebele pe balinga ye bazali donc mutu mo ta kolinga na mukilo batu nyoso bafinga ye surtout wa mosali na nzambe baloba mabe na kombo na yo wana imagine ozo pesa to pozo tika na mitu wa batu mutu mo wa olinga eloko wana te kolanda ba interview ambi les amis. Comment on a une musique, même sa façon de parler, il n'est pas parfait. Tu as qu'il y a faiblesse, il y a mbeba, quand on boyebi boyoka, il a problème tes mains. Sur la nimbi, on comprend que c'est une personne qui évite des problèmes. Ah oui, on a pas mastaté. Na l'année na ba émission lobby, ba to sola na bango parce que ba tout na à lobby c'est plus les amis de son père. Papa na ya azana mbulani tatana. Actuellement s'il est en vie, il a 70 ans déjà. Ce que ba mastatata na ba uzaba aginer. C'est plus bateau oye à côtoyer parce qu'il y a likambu ba pc conseil tout ça. Pourquoi? Pour éviter des problèmes. Donc vous allez constater que c'est vraiment une personne qui évite trop et pourquoi? Simplement parce que il est trop combattu. Moïse Mbiye, il est combattu comme pas possible. Et bon, tu es le bébé trotté à sa personne. Bato musuba quand on est fan de Mbiye yangwana non. To me ko saka ba analyse par rapport à mambo to monaka. Ya mambo to mona na oto yokaka. Ah oui. Mutu nyonso aza élevage à combattre, même akamba il aussi combattre. Bato belé to ba kosela ba marambo bien que ba mamusu se cause les solo problème te mais et belé pe ba kosara na bango. Oui, mais ce qui est fambi est combattu. Ah oui, il a sa grâce, il est élevé, Dieu l'a béni. Na bandenge naye. Il a aussi ses faiblesses étant qu'humain, il a aussi des erreurs, il a aussi des fautes. Donc eza ligambo italika yena nzambe hein. Ah oui, parce que ça les a individuels et puis nous sommes nzambe. Nous qui sommes nous. Surtout que biso nyonso tona biso bato bambeba. Ko lo bana wonde ko mo tala. Ba ma msuko biso msuto sala na bakuliso. So mukile yoki to monitor l'état ba okuto kota ba boloko. Ya ye wana ba obeta ngopo peut-être ayebani et puis voilà.
bon biso to yebanete ya ba to sala na bankoko. Bref, c'était ça. Mbi ne peut pas porter plainte parce que va interpréter banzemone. Déjà batu bolongola eloko wana na mitu na bino. Et dire que banzembo mususu batu moko songolo to pe mutu moko songolo afundi biso par rapport à l'interprétation de banzembo ne yango to éviter banzembo mususu ya nango kaka mascarade ou une façon de camoufler vérité o ezaki banzembo mbiye ekoki koyemba makuna te likolo ya batension bazalaka nango ya nango mama bomba te eza likambo tout le monde connaît. Na édition liboso na meka ko lobango ne bandeli, il y avait un frère ameka ko interpréter nzembo Moïse Mbiye, pasteur Mike abisaki a changé nzembo asilisa écouter a changé. Et pourtant la chanson était bonne et puis bande pe oyemba bien. C'est vrai peut-être bato loba que non, bato belé ba ça va changer tout ça. OK, d'accord. C'est comme tout nezali pourquoi na édition monene lokola majabu du début à la fin. Première, deuxième édition, nzembo Mbiye zo interpréter et pourtant c'est parmi les bons chanteurs gospel. Et au ana ba timbre ya bien makasi ya kitoko makasi mais bat ba oyemba ngote kuna so bo amayele bino mo bo réfléchir par rapport à likambo bon mona que non moi je suis en a raison. Les amis, c'était ça. Que Dieu vous bénisse et tout le monde a droit à rozana ba opinion na ye ba vie na ye ba raison na ye ba dire na ye hein. Donc c'est pas interdit mais sauf que tous à la tolérance. Si je dis c'est ça parce que bato batambola na sima mabe bazanga raté aroyamba la mo bani ko finga na ba commentaire ce qui n'est pas du tout bon. Donc que Dieu vous bénisse. Si vous avez un liboso en tout cas, n'hésitez pas à s'abonner. Tout comme na biso na suka. Quant à moi, abonnez-vous à la sima, les bonnes choses à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, au revoir. Bye.